Alors bandeko mbote na bino bino tozolanda nga na mama oyo eza sango ya malamu te, eza moko ya bandeko na biso otokoli ensemble banda âge ba 3 ans, 4 ans, 5 ans. Lelo oyo ndeko Hakim auti kotika biso mercredi le 18/10/2023 na 10h. Bandeko yo bauti ko benganga nakoloba na bino eloko moko ke retard oyo tozwi yango parce que ba oyo bazali kuna baza ko benganga que enterrement eza vendredi. Donc bango bato kuna balingaki te ezala samedi. Alors bana na famille basalaki ke ba convaincre bato kuna pos ezala samedi. Yango na bomoni ke banda le 18 moito annonce ngo na media ezate. Ibana ozala kaka munoko na munoko. Maître Samouraï asalaki tout azwa ayeko yoka brusquement eza samedi. Tuyoko yoka ngo lelo eza samedi. Alors Maître Samouraï benga yikuna bana mais bango pe bazoki retard ko benga non nga bazotungisa nga pe na bato ebele nga mona benga na bengi na zumwana rubio tokotinda belere monga non faut tinda sikoyo pa na bato musu na inverse bazolo ba me moyeto panza ngone tina bangola bakini mais tout ça ezokende malembe mais na media qui na vraiment bam zwa ke Hakim azam tumo ayebali mingi Kobanda na Ngasana Pascal ti en France. Alors bandeko na kopesa bino programme ya obsèque. Mais nazo confirmer bino que enterrement eza samedi le 29/10/2023 na Mantes la Jolie. Na bino déjà avant eza na Mantes la Jolie. Donc il faut que koma kuna ba musuba ke no lala bato ba benga ba musuba ke lala kuna na veiller mais o ba lala kuna te il faut vraiment le tongo pour toi assister sinon ko zala ke to komi ba se bakundi bandeko Kingasani ya Pascal eza toujours frappé na liwa ezalaki kalate tout est ko perdre sous moninga autocola ensemble, c'est-à-dire Hakim, Ricky, Gabi, tout ça, Donna, Basimba, autocola ensemble. Ndeko Ricky a uta otika biso. Sikoyo, toza na petit na biso soit quartier, toza na ba différence ba âge peut-être ba 2 ans, 3 ans, a uta be okufa. Ya kufaki entre les 6 les 7 octobre, toujours en octobre 2023. Alors, yebantera qui est vendredi et le 18. Donc, avant d'enterrer, tu es aux Kamusuya de Kwakim. Donc, Ngasani vraiment, ils a frappé. Nandenge moko ya kosakanate, tozo vivre vraiment baane oyo ya maona mawa. Mais, naba oyo bayeba qui était, nakola qui s'appelle Ye. Gérard, mon Ngasana Pascal, n'a pas Kingabwa. Voilà. Yeyo. Aoutaki. Kotika biso. Moi, le balabino. Ce que c'est qui une longue ou courte maladie exacte. Mais, ndeko Gérard, yepe, aoutaki, kotika biso. Bon, ben, les cambotés. Baloba que. On ne peut pas éviter la mort, mais on peut la retarder. Mais on peut éviter la mort. Tant on zamba bengio a bengio. Voilà.
Alors, dans une minute mingité yako loba, mais vraiment, toza choqué, na liwa ya Gérard, alors toza choqué makasi, na liwa ya Ndeko Hakim. Kutarine derrière na 40 jours ariki, azolo bake non, vraiment, bolinga yo kwasanga ya mabe, parce que malade. Après, wana azumi na bien, mais est-il que récité ko salama Ndeko atiki biso. Alors, nazui batu inverse balobi que non, au moni bino ba vieux ba petit belé bazo reconnaître bino sous parce que okina kala. Tata photo tozo monate. Et en plus aza promotion na yo, mais tozo mona na médiaté. Yana uti répondre Ndeko musu sikoyo ngabi en tout cas na uto zwa biloko tuka sikoyo. En tout cas, na moins de 30 minutes pour mon image. Comme ça, tant où yango bimika ba batu Angola, baza nango déjà, batu ya RDC, batu États-Unis, Canada, partout. Na quelques secondes, ba reçoit déjà ba image, ba baka na Mante la Jolie, Ndeko Hakim, aza sous-souté, alors ba ko enterrer samedi. Alors bandeko pona ko perdre vraiment tenté. To tanga eloko oyo bana na biso ba tindeli biso. Heureusement que kobote za malamu, des enfants très courageux. Bota ko tindela ngango na tanga ngo siko. Bonjour, voici le programme des obsèques de monsieur Hakim Songisa. Bon, ce qu'on dit Songisa, Albert Songisa. Kutuna ni vieux samouraï ayego yeba ke komo na ya Albert kaka soki mikolo kaka. Mais batu ba yebiye na Hakim taxman munene avani na kati ya Mante la Jolie. Donc biso to changer ba commune mais ya changer banda ya avanda kaka na Mante la Jolie. Donc na Mante la Jolie ayebani ya ya osakanate donc day matanga munene za kuna na minute oyo. Voilà. Donc le vendredi na bosanité na lobi ke Ndeko Hakim akufaki le 18/10/2023 zaki mercredi na 10h juste. Le vendredi 27 octobre dès 18h une veillée à la mémoire de notre père monsieur Hakim Songisa sera organisée à l'adresse suivante: 36 rue René Valogne, 78 711 Mantes-la-Ville. Je précise, hein, Mantes-la-Ville. Faut dans le Bamalembe, parce que bazo coma. Alors, au bazana ngote, bazo coma, donc faut dans le Bamalembe. Vendredi 27 octobre, dès 18h, une veillée en la mémoire de notre père, monsieur Hakim Songisa, sera organisé à l'adresse suivante: 36 rue René Valogne, V-A-L comme Léon, O, G comme Grégoire, N comme Nestor, E comme Ernest, S de Seba, 78 711 Mante la Jolie. Et pardon, Mante la Ville. Mante la Ville. Voilà. Samedi 28 octobre à 9h15, la mise en bière. Adresse 2 boulevard Duhamel, 78 200, 78 200. Cette fois-ci, Mante la Jolie. Alors, D boulevard Duhamel, D comme Daniel, U comme Union, H comme Honoré, A, M, E, L, D boulevard Duhamel, 78 200 Mante la Jolie. 9h45, fermeture du cercueil, 9h45. 10h, recueillement au cimetière de Mante la Jolie.
Mante la vérité, mais Mante la jolie. D majuscule en lettres, comme Daniel, en lettres. Après, D en chiffres. S en lettres, comme Sébastien. 30 en chiffres. Place de Gassicourt. Place de Gassicourt. Gassicourt, G comme Grégoire. A comme André. Ba S mi balé. Ba S mi balé. I comme Isdor. C comme Célestin. O, U, R, T. 78, 200. 78, 200. Mante la jolie. En présence du pasteur de la famille. À la fin de l'enterrement, un pot de consolation sera offert par la famille Hakim Songisa afin de remercier les personnes qui nous ont accompagnés dans cette perte. L'adresse 36 rue René Valogne. Ah, voilà, c'est la position. 36 rue René Valogne. V comme vélo. A, L, O, G comme Grégoire, N comme Nestor, E comme Élie, C comme Sébastien. S, pardon, pas C, S, hein, comme Sébastien. 78 711, Mante, la ville. À la fin de l'enterrement, un pot de consolation sera offert par la famille Songisa afin de remercier les personnes qui nous ont accompagnés dans cette perte. L'adresse 36 rue René Valogne. 78 711 78 711 Mante la ville. Pour ne pas avoir un retard parce que l'intérêt vous allez obligé balamoko koleka kuna na et pas tokozora moi kopo. En tout cas bana kingasa ni ba ça sensibiliser na banzi bazo leka déjà kuna tozana ba o basi ba lekaki ba vie maître samouraï ba Kim pardon Kino Sembali na ba mususu Don King na banzi ba mususu na minute bazali jakuna information mususu na kingasa ni déjà batu baza déjà organisé neti ba journaliste au Jaco Daniel na ba mususu oyo ba kombo nazana ngo sur place tepo ba kombo mususu ki mamuke. Voilà donc awa batu tout baza organisé na makambo ngo ngai samedi peut-être na ozalate mais vieux Jacques Davos nde muta ozala kuna. Merci Nzambe apambola bino. C'est vrai que c'est dur à supporter mais toko sala eloko toko sala eloko mususu. Voilà, merci. Allô Bandeko. Merci. Tosukiwana.